www.potonapoto www.potonapoto Champi mongala mwana mabe yo moto lakiswa pike bolingo meminga na nzamba molili moneni ngane ezali te tozowela kiti ovanda na bapaya te je nango kitoko kwa onyozo be uboka libanga ubokela wana nshikito kozonga suba polémique yo mutu fo soigner sur la terrain sala mutu ya polémique te nini esalaki ke shikito alongwa bon omoni vocal moko na yembaka Jésus de nuance dernier son alobaki yango déjà na kata vocal wana Ozomwa nzembo wana toyebi soki yango ebeti mpe shikito azonga na maboko papa ne même nga moti siko na comprendre te sola shikito azongi ndako na ye nayebi te bozweli yango ndeni mpe boyambi ye ndenge nini ezaka mwana ne ala na palaki oluka ntango esimbi te siko olinga akende place seni akende place mo bamalmene te www.potonapoto Bien, notre cher fidèle de www.potonapoto.com, merci d'avoir choisi votre émission Tala Lelo, une émission d'hygiène socio-culturelle, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur vos invités. Et voilà votre humble serviteur, le Mbokate de la presse, Julien Botala Tala Lelo. Dans le cadre de Mekato plus introduction, le Mbokate toujours né dans un système Infukama. Des éléments interprètent tout son on a même le ndako émission la bino Tala Lelo émission nzamba sali mikolo émission za sikaloko ya deska de sona ba destinate émission yambaka mutu tout à distinguer na domaine na ye pe émission ebetaka parcours na yo c'est-à-dire ozala kinani pe kominani yango intitulé za Tala Lelo sans plus tarder le lot ozana invité na soto partager boyeba mingi oboyeba kité ezali bongo actualité oyo ya artiste émission na bino boyeba kiye na kombo ya Shikito Makinu oyo azalaki pa Ferregola pe alongwaki asalaki orchestre ne bomonaki pe na kati émission Tala Lelo kaka de tozara pe na Shikito ndenge alobelaki mambo disque na ye mais Tala Lelo Shikito azongi na ndako na ye et pa Ferregola bokomona ba image tout bokomona ndenge pe bandeko na ye pe ba orchestre ba lobeli pe par rapport au retour na ye. Quant à moi je tiens à remercier mon boss Lamine Ndovo Mosako le journaliste du Saint-Esprit et pourquoi pas na madame na ye Flozi la belle et belle tant na mona ka Flozi la belle et belle na moni pe madame Wangai pe limbokate de la presse mère Mila Bella Dinganga na pesi ba mbote na moni malama ko mima wetu na seki pour na mima wetu pourquoi pas na Neves Pablinto Carré VIP et pourquoi pas na Mamete Kiondo, un grand merci à Chinois Noir et tout bota la bison de Tobeta Masolo. Shikito azo sala entraîner na cadre ya Mekato plus introduction. Shikito azo sala entraîner ndenge zalaka toujours. Shikito azo sala entraîner na cadre émission Tala Lelo ndenge zalaka toujours. To surprendre na résidence na ye poza la teko to sala na balabala ndenge ba site musubo mona rayo ki actualité fungoli caméra mbango ki monter. Limbokate de la presse ba ya fungola ngo vraiment. Shikito vraiment ye mo nda zolo ba liboso emiko Tala Lelo. En tout cas Shikito Bambote vraiment ndezara toujours. Ouais. Shikito impressionné za ndengo le kine émission Tala Lelo. vraiment azana esengo talaka na ebiti na lobande ni émission ezolanda ma yosana te donc azana plaisir na fier ya koleka ba mambo eza kitoko surtout na actualité ba mambo eza kitoko mambo eza kitoko Shikito renseignera ozwa place vraiment tout va na plateau na biso vraiment ndenge zara toujours un grand merci na mère Mila Bella Dinganga madame ya Limbokate de la presse un grand merci na madame Flozi la belle de belle kalami kiti ba osapeli ba na bango Shikito mbote lisusu ouais mbote na ba fan tout na ba mélomane tout ba obalinga musique ya kitoko mbote na ba vrai chéri mbote na batutu balinga Jésus de Nias Nzambe ya baimbi mbote na batutu balinga Shikito Makino. Shikito Makino soki tobi tozonga mwa mukie sima Shikito Makino akotaka orchestre Ferregola quand ezara na neni na 2006 dans 2006 dans to kota kinanu na premier recrutement tant bazwa ki ba musicien wana Jésus de Nias azana na poto si on a na réserve moment fait nga Orligola papa Kulutu to benga ye papa Kulutu na bionique gola après des temps Jésus de Nias ça y est to bandeli susu orchestre test pena ya mouvement bandeli test mouvement bandela ki osala ki test na nzembo nini tango kota pas faire rigola na vita imana ko sa plaisir na ba otalo puis na mère Mila Bella Dinganga madame nangai Champi mongala mwana mabe yo moto lakiswa pike bolingo meminga na nzamba molili moneni ngane ezali te Washington est grand pays obepisi bolingo ekomi lokola ndembo ya makolo imana na vita bilima na mazembe salamu
sanga balembeli popo yo Neli oh Neli mwana mabe bolingo akobondela medo shauma na kokakate Amina basoyo basotaka bamirandako nakokakate Rita Bola nakokakate Malubomboka ou bien Ange Nkoi ou bien Benoît te Shikito j'ai quitté koka ndengo bi émission ta lelo to luka to découvrir to faire découvrir bato loko ba yeba kité talara poto na poto ouais tala lelo pe okoma pe kana tala lelo ngo yango mon émission tala lelo Shikito bato ba ngba yebo évoluer qui peut bien orchestre faire rigolo za qui peut enfant moko OK artiste moko to ba pe ki mwana na ma faire te tolo ba nanu tozala ki nanu to koma na tala non to koma na tala lelo te artiste Shikito zala qui peut artiste émission offrir rigolo linga vraiment mingi o sala qui peut ba vocal mais pe bana moko mais ni ne sala ki Shikito alongwa bon au moni vocal mo na yembara Jésus de nuance dernier son alobaki on déjà na kata vocal wana j'ai de nuance scène Jésus de nuance pourquoi tiki ba jalou ba kotali kambo yanga na yo pourquoi tiki jibinga ma kotali kambo yanga na yo Joël tamuke o butama na kata vocal wana na lobebile nini elongolisa kiyo Shikito kasi yango na lobaki te Shikito koki solo bateli bosa bikota non réalité ya mokili kaka nde ezalaka bane tout ça mais on dirait monique na psa kiyo ki makambo su pe ezalaka baka toutes les vérités n'est pas bon à dire donc makambo te ezalaka mais vérité mosusu solo bali bosa mikota lelo to ngai oloba ngo su mais okoki su koloba su te po nga nakoka koloba te nga na soli ke makambo mosusu ke ye na solo lango kaka na vie na nga setu nalongwaki mpo na makambo na nga moko boye mais nalongwaki pembeni ya Jésus de Nias te nga na lobelo na ede ouais edenga tozalona libosa mikota ouais loba olobaka ke no lobi olongwe po bapesi yo banzembo te et puis oyembi to osali mambebe nga nalongwa te mpo na nzembo natika olobango te nalongwa mpo na nzembo te nalongwa mpo na baraison na nga ah Shikito oui si wa obosani Shikito tala lelo Shikito azongi na ndako ya papa na ye ezali no ndeni osololaki ono ndeni nazongi te naza kaka nazalaki mpe naza osololaki ono ndeni lisolo eleki no na ndeni bimaki na pale mwika nde ezalaka bimi na pale okesala mwa makambo na coin oye mpe ozongi no na pale c'est tout Shikito bamisien oyo ozalaki na bango et puis bato oliaki bambongo na bango osuki na bango no ndeni nzembo ya ve na nga Eric Ndumbi Kantwala eza dans Rivonia ouais le patron de Rivonia mutu na ngai le patron de Rivonia Eric Ndumbi Kantwala le patron donc on a évité les mannequins du FPI nzembo eza na YouTube et puis c'est les mulopo pe nzembo eza wana mais wana masolo na minute oyo Jésus de Niance alobi a orienté nga bien na jusqu'au babiloko tu na pesi nga na maboko ya Jésus de Niance a orienté makambo tu ngo explique soni ngo explique soni mwana pembeni ya papa papa siko azosala makambo tu ndenge na ye quoi oza mwana liboso ya papa osala makambo to ngo explique biso ke non faire gola azio na taki mwana et puis alinga produit po si solo ba problème ozaki non parce que na minute yo zongi bien bato nyos ba sepeli mwana zongi na ndako ya papa na ye mais na bato pe bandozela mabanga na bango Shikito pe ba pasolisa kiyo mais ça na kati botan no bige nzemba ya vina nga Eric Numbi quand on a les mannequins du FP ils ont bêta déjà na Paris déjà dans des gars Shikito bandeko orchestre mususu bandeko orchestre faire gola tout oyo kutaki ba mbaki ondeni bandeko na ngai ndeti guide digital les prêtres de Milatre avant déjà na ya abenga yenga déjà po to solo déjà talaka ye to la nembeto moko to salane to kola na ye et pas Jésus de Niance nzambe ya baembi donc mambote sala kitoko ba yenga bien quoi et puis Nicolas Mobala Irene mokonzaki ndobika ayambaki ngai bien mambo eza kitoko tango komena matoyo ya faire gola ke Shikito azozonga lisoya liboso ezali na ndeni na all faire gola bosolo ngina non nakende na solo na vie na ngai poto solo la déjà nakende na solo la ngi na vie na ngai ndenge zala kaka mwana na papa na ye etake papa malamu eloko tout mona kosenga ye apesi surtout so ezala ngo mabete surtout ezala ngo mabete Shikito ebi ke ozaki pe na plaire ozaki pe na place metala lelo ba mission musupe baye ba matadien baye ba zupe ba place na bango
bango baye bazwi nga na kobeta bamasolo bamatadi ete aye azwi part na ye banizo otravaille On va vendre ici déjà. Donc, Monique, c'est le gros mission qui sous Sima Chiquito. naza na nsima ya motu te na yebiso nga na nsima ya motu masolo oyo okotisaka masolo bamatadi ete ozomi pesa mingi kota papa point. oyo eza lisolo ya papa na mwana eza lisolo ya jeune frère na ngai atoane société Ye mongo te bazana be échapper ba tutu. oui baba frère na ngai mais Shikito azaka Shikito po ngai naza image oyo Jésus de Nias asala ozo comprendre nga donc Jésus de Nias a créé nga ko créer doit créer nga ko créer courage pe na ba master auto zana bango parce que mais baye baka ke Shikito ayi eloko ce que panza batu Shikito ayi ozo comprendre il a bougé sur la minute au kini na été tombé na otambola soute niveau en plein on est vitesse est changé j'essaie de nier ça peut singa bilo mususu après singa schéma mususu après singa jeu mususu on a joué après singa rôle ya sika Après on ino yenango na disque zobima qu'est-ce que j'avais dit après on nous a travail ga ebele ça plaisir pe na batino ba hôtel pour assurer ba pozo lo ba pe mais ba o mona pe lo côté ba yoka eloko ya sika to biloko ya kala oyo monika ko sala o ye nango ya sika apport bakisa implice na ndenge ya retour na nazana eloko moko eloko so na fongoli yango Cyril Ekino nabi ke Cyril Ekino mama waza ko sepela vena ngai edi makotima vena ngai do muzamba muzambio soldat na bino yeyo bagarre za makasi na ko bunda po ezana disque moko te ba zela ko leka album on namberenkyo amour eza médecine te eza autre chose bolingo eza médecine te yezola eza mystère divin bolingo ya chéri na ngai interdit na ba mineur bana moins de 18 ans pardon bokanga miso makambo abana seyo point faible ya chéri na ngai ebanda na lettre 1 esuka na lettre 1 ye moko yebi Siri kinwa na ngai Gracia Moila Cyril kinwa bienvenue maman est-ce que parti au sco ba chéri ba sepela nango na ebité est-ce que pour na minute so basi to ba sepela ton oyemba parti ba Claudette Chibang ba sepela ba Mariam Chibang ba sepela donc na ebité est-ce que mongongo na yo nde convaincre ki mama Maria anima vraiment conception miraculeuse motama Yesu Masia etaleli na yo lokola moto azoyoka bato ya mokili soni Cyril kinwanga na kakumogi na mokana biso baloba nsusu mamoke ya komela kolia yango ezosenga bonane toujours anniversaire iye mame ata nazalaki milsima na mboka Iran nakolia yango lobokaka sheri alambi yango ye mame na mokana biso baloba nsusu mamoke ya komela kolia yango ezosenga bonane toujours anniversaire iye mame koto skofi nanga Gilles Yombela sepelaka poata nazalaki choriste na kora des anges nakoyemba okampo ndenge cher azotala ngai ekare na yo na mokana biso baloba nsusu mamoke ya komela kolia yango ezosenga bonane toujours anniversaire ye mame papa yaka osala koto siko baklisto nde bazosepela po mona siko koto baklisto tu bazosepela papa yaka osala papa yaka okotisa Papa Sani okotisa Papa Sani oyoka bien te na soli papa yaka osala papa yaka okotisa papa yaka okotisa kimia na motema Yesu yaka osala Yesu papa yaka osala Yesu papa yaka osala na bolingo shikitwe papa yaka osala Yesu
Shikito, ok, normalement, vous l'avez surtout bien vraiment, moi, Nzembo, on est à Mamoulaï. Est-ce que Shikito a causé Nzembo na kati ya album ozo bima? Yemba na improviser. Question payée peka. Mais tant on a bigé na minute mamba ko yemba. Pour na minute même na minute même ba petit na Jonathan Bozelage, Shikito yemba makasi. Yemba donc mambo eza kitoko na bigé masala nga Kevin et makambo zolanda ngai et puis chouchou makambo zolanda ngai j'ai kitoko. Eric Numbi quand on a les mannequins du FPI les patrons les rivaux n'est-ce zolanda ya conseiller nga mingi Shikito fo oyemba ga makasi musale belé yango sko ezo sala ke force ya Shikito formation on na zwa pas Jésus de Nias yango sko yo mayele on na zwa pas Jésus de Nias yango nde na komi ko bimisa siko et pas ya ba fan Shikito implicit nini o yo zui vraiment na ndengo kinda ki ozongi implicit nini bakisemeli souffle on a komi na on a minute na ebite na leki na chamo dans la minute on a leki mboloko kolinga pe basito non ça Shikito ka moi non mutunyo ça za na moi si on est ça normal nzamba ça on a un grand garçon quand même faut na za la pe na molonga ni ngai on est ça na oui félicitations vraiment ça déjà on ndenge za la rara ya normal bo so na lui bon c'est que na kosi so na bigi na moi cité na kosi ouais donc le kuta mabete mais distraction nanga eza moi cité distraction nanga eza kita nde na lingami ko vana ya mona bengi deti mikolo fo marka usa ko moyela nga trop na parler pour na moi technique lisusu et pour Jésus alobi Jésus nenya service nga Shikito yo dans na format trop sko bimisa sko oyo nga na lakisa yo yo moni ba biloko ezoya papa yaka osala papa yaka osala papa yaka okotisa papa yaka okotisa kimia na motema Yesu yaka osala matema dia mengana kakumugi na mboka na biso baloba nsuso mamoge ya komela ye kolia yango izozenga bona ne toujours anniversaire kolia yango senga fo nkolo moko boye fo ezala pe na festival to fête moko boye to bona ne to mokolo anniversaire quoi Shikito na ebité vraiment tango yaki okuti mouvement ndengeni na ndengo tikela ke ona ndengo okuti yango sikoyo parce que na départ no bokendaki belé bokendaki na banake bokendaki na banicodème mais na ebi tango ye okuti mouvement ndengeni position za ndenge na kuti mouvement na position kitoko quoi guide digital azana zo bagarre les prêtres des milâtres Jésus de Nias kutu mingi ya kolobate pour papa ya za maître supérieur mais na ndenge ya ba master na ndenge mouvement na yo okuta mouvement kitoko marka uzi soldat makasi qui digital soldat makasi Nicolas Mobala Irene soldat makasi ba bunda pena d'autant Shikito sous sa zongi pentacle on est sangani zéro mon ba orchestre be ndenge ba pardon ba ouais Shikito za siri makasi be pas ouais na sérieux parce que na yebi mamuno loba force ya Jésus de Nias alobi sko petit nanga Shikito lokolo zongi na kati ya ndako na yo petit na ye Shikito aye amekitisi papa na ya mizongisi penali hein talaka papa ndako donc kitisa vraiment papa zalaka likolo oko changer master oko changer mwasi moko changer papa te oko changer momi oko changer mère na palais oko changer master oko changer chauffeur wa memaka yo oko changer nyonso moko changer parenté oko changer jamais ba parents bon oko changer jamais kina koma na papa mususu et ça la yonde ni tango oyaki na répétition omona ki bat ba yotala yo tout ça la yonde omoni ki na remercier ba fan fort na remercier public o ezé talanga fort parce que bangonde pouvoir eza pa na bango nyonso nazo sala na sala ngo pona bango kande ba pesa nga force yo ndenge ba ndo nsonza ba olanda nga ba shilisi yombele badie mayanga nini esali ke Shikito muto so tracer nzela na yo okoti pe studio osali pe ba clip to sali pe ba tomoni pe ba affiche ba makambo tout mais tala lelo Shikito zonge nini ezanga ki no okendeka na nzela wana kaka Shikito
Non, vie est mon life, il faut comprendre les vies na bandenge belé. Vous comprenez qu'on a inventé? Obi, Vous il faut comprenez comprendre les vies na bandenge belé. Vous êtes pressé news, non? Non, ils apprécient ça. Vous n'y jouez ça là. Ils apprécient ça. Même si moi succès, Chiquito de 2-3 quarts déjà et puis il y a le monde qui a des PK. Nga bana mamba bakar kala. Parce qu'on y ça là qui. Yi mula nga bana mamba bakar. Tant dans la côté na orchestre mbala mona bande mamba bakar, mambutu mamba mikili, mambutu déjà na bandaki. Donc Chiquito quand c'est ba bele lo ba olanda kuna nzelo ba kumisaka so beti disque ba ono so be ba chopo. But oh, nga nazara toujours premier na Jésus. On se sentir ma que yo moko vraiment. Obi? On se sentir ma que yo moko. Na ba Igor Mayambo ba patron na sarana ba Eric Numbi quand on les mannequins du FPI, yo bi Eric Numbi te. Jonathan Bomboko. Na sarana Jonathan Bomboko l'héritier du trône. La personne Jonathan Bomboko en tout cas la personne Bambo te sero sali vraiment donc. Yango moni vendredi on a ben si ba fanatique tune na inde 3. Boyo mon événement boyo yo ka ndenge Chiquito ko yemba pembe na papa. Kozo kota makinu siko. Ah kuna utu koloba te. Wana kombo na ngati. Tango tanga da makinu kombo na. Na misa personne misi passeport na mona ki kombo na nga makinu. Chiquito makinu. Do iza kombo na nga o pena ki ba parents na ba pesa ngako. Wa? Chiquito bat ba retenir ndenge o le émission ta lelo. Bon, mingi ezaka na promettre bango. Travail ra ebele on a eli bango, musala ebele ya osakana te. Dans la minute na bandule na partout na rozana émission boyo kabilo wa danger. Boyo kabilo wa danger ya osakana. Balingi Chiquito fozo ozala ma Chiquito o aneza te que ozala ko moi triste ozala moi triste na mambebele belete zala manon force eza te que non parce que oh soldat soldat Jésus de Nias. Soldat Jésus de Nias ngayo. OK so na teli bende mission mo te na kin hotel. Donc mission mo hotel mati. était ya ndenge ni to ko pesa batuni conseil ba o ba longwa o ba ebike un jour pe ba zonga ndako na bango ba o ba loba ba mission ya soka longwe jarka na orchestre na biloba loba parce que ndenge ba yeba ndenge ozoloba ke ezaka ndako papa na okozonga na ba yepe osu ba olinga ba longa po ba finga eza déplacement ya lokana bimaki libanda na koti change na comprendre point nzamba zalaki nzamba za nzamba otika na nzambe muta change ka calendrier nzambe ba changer yango te changer non ba changer yango te changer maloba non nzambe alingi ke schéma ngo frère la boye Chiquito sengaki face la boye face la boye ndenge lobika lelo ndenge boye talelo ndenge lobi ala pembe na Jésus de Nias nzamba ba emi on a yebi na uto yebiso oko changer moi si na parler oko changer bena mère mais papa jamais otira changer lifanto jamais otira changer père qu'est-ce avantage au Chiquito azui tanga comme leader na tango wana parce que tu obetaka masolo wana parce que utaki place moko nazalene na tango concentrer ba prière na mingi nzambe afongolela nga makambo ningi na olinga nazalela pembe na Jésus de Nias donc ezalaki na temps on a kende ko préparer lisusu pour travailler lisusu dire pembe ni ya Jésus de Nias donc na minute on a changé niveau donc na minute on a travaillé donc na ba niveau mo boyina ebiti Chiquito question mo yeba nga ba fan no partout dans le monde ba nga ba yeba est-ce que Chiquito pas à rappeler na moi na toza na bana donc pour le moment les fans na salamité wa me kalata zo ya ko botete ouais faut le baga talaka vraiment ça vie mon vie faut que na ngo ko sala makambo nga sala mampona moto te donc na sala makambo pona nga émission to ça récemment mona ka lobi ba Chiquito em suzolo likolo to souhaiter te poser nzela biso nyonso mo pas na artiste à danger papa mais nzela biso nyonso ngapela ko kendi boso avant boyo linga na kufa avant boy po banga po mamna ina sa non na sala yango ti fona yema makati fona sepelisa kongo yo sakana te to ça bien sala sumelo mo boso ya ba fan nzambo sire peut-être dizana kene na shida ibula nanyango nanyo ya ibi bolingo shida ibula otiki bolingo simo pumbwe chacun se tungiza le poki bamake sala éclosion na sobange na banza kilipo mezwaka moto kaka soki abebisi bikila na kiole po balobi nga te na koti fulue aza kansiele akangaka baetomperi ata uraga ekoki te kodevanse se masamu oyo les yeux monaka clairi nosasa bo bebe nazomona tesika na kweisi amour idekupira maya miso soki ejali botina Chiquito
Dans ce monde, que Senghor makasi vraiment Shikito na baïba Hollande partout dans le monde. Il faut assurer bangoto message ni Europe ça ba fan na yo na ndenge siko ozongi batala Shikito yemo ka zoloba. Parce que auto zoloba za ke obiso mto lobisa yo message ko ça ba fan no partout na ba vie na yo ba sentir ya président na yo et puis partout dans le monde. Ouais na remercier non pe sentir ya Jésus de Nia Nzambe ya bayembi parce que bayembi nga bien. Na remercier le papa balingana bango mingi succès ka nde mutu ninge saloka elo moko te balingana bango yo kana no a comprendre makambo ndenge ezali faut osola makambo ndenge ezaleli nga na zamona Jésus dine singa ne to kabwana ti bino basala bino ba jete oki te titre album ezali vous comprendre des réalités te par rapport makambo Jésus le Nia salobaki. Qu'est-ce que j'avais dit? Merci. Réponse inango ba réalité tout bo salara analyse ya mambo tout histoire en mambo tout ndenge bandaki na ndenge komeli mais na remercier venanga edo muzamba edi makuti ma auberge diezola na kati ya Paris et puis na bosanité Mariam Chibangu na kati ya Paris basi ya kitoko ya pembe et puis na bosanité master nangai James le correcteur. Ouais, non problème. Il on a profité. Bana parinde ballon na ba diezola, ba dadi mavungu, ba gi basket. Mambo ça kitoko Gilles Ziyombele venanga edi makuti ma auberge atonga tonga ebele venanga matie madia massa nanga Kevin et Makambo. Na bi ke na Londres papi ki banda zolanda ngai ba Costa Mulenda les Bogards londoniens. Ba massa nanga ba jogo pe ba zolanda nga deyo mboga Fredi Mayemba. Deyo kanda l'international 3 fois mondialiste et puis Jonathan Panya zolanda nga na kati Mazembe kitoko mambo eza kitoko donc mingi yebi ka repris venanga Charlie Mboshana mambo eza kitoko Kevin Chibangu mbongo eza kitoko Shikito soki siko esalami ke msusu Shikito et puis japonais pas zolanda nga mokonzi lamba Shikito soki esalami siko ke msusu Shikito vocal pa yembi pété na disque parce que tozali na studio baninga pe ba na studio Shikito azate dès todo ba boyi ba mise msusu ba na studio nga na yepo na mambo ya disque te nga na yepo na makambo ya disque te na yeka pona pembeni ya vina parce que Shikito ndeni ya na studio te pour to tiki ba mise msusu na studio nga ta na yembi te na kati album ke Jésus nia sa yembi si Shikito te on comprend na ko bagarre ko leka ba soldat ka nyos ouais au moins 3 ans yango na ka Shikito comme pour Shikito imba fois encore présent na yo bendeni te comprendre les gens ote gens vous entendez eza lisola papa na moi les a privé c'est ma papa na moi les a privé c'est bon katala les a privé na kati na mère boyo ka Shikito omoni makambo dimension auto eli nango tant ozo panze zo senga ki il faut na bande mo comprendre le logo ye studio te to zela kaka disque logo pe na ebimite mo pe to ganga ezate parce que bandinga bana studio to tiki ba na studio donc yo na posanga na imba te tunika mise nyonso za kuna non nga na yaki kaka na yaki lobby programme ezalaki déjà nini nga on travailler semaine nga on travailler semaine au na studio moi des 3 personnes to le latin moi des 3 personnes ba to le latin omoni on ça le passe yo zela ba payande ba yaka welela mbakolo ndako ba welela kati kuna mupaya zate kuna bango nyonso si bato bazaki okay mukolo ndako welela kati ayibi ke ndako ezaka ya biso attaque voisin et allié Amélie Atondi oyebi ke ça na biso est-ce que ça sûr que vous avez la place non nous avez vraiment na kozate na saka onaza onazalaki ona kozala na kozalaka on moi des 3 personnes ba ba otalo madame PPCP Mbote kombo ya mère madame na yo yanga madame déjà mère Milabela Dinganga ya yo ndena na pesi grand prêtre mère Mbote azolanda ngai je kitoko quoi ouais yemo yebi ke place na chaki a je kitoko na pesi Mbote biso na lela offre Diezola PPC Mbote Diezola na kati Diezola na kati ya Paris papi ki banda zolanda ngai vena ngai di makutima na zongelo leso parce que fena ngo sola nga ba kitoko trop bienvenue mananga Cyril Ekina Cyril Ekino apena fumo ya bilele Cyril Ekino vraiment mikolo vraiment nana posa vraiment Paris faut ba sentir ba monanga neti na Paris mais na kata Kinshasa j'ai kitoko et puis Martin Smassine dans les seigneurs de la SAP na bosanité Paris mobimba Belgique France mobimba non Europe mobimba en général pour bana Suisse pe bazolanda d'être ba era Ramsès et puis ba junior Eco c'est génie Mouvezolo bazolanda ngai ouais grand prêtre mère hein mère Milan hein yo ebit
bela dinganga donc makambo eza kitoko j'ai kitoko tala mingi mingi ya koloba te na ocha commentaire te commentaire on a tia kombo na de suka na lettre ibanda be na lettre biso za poso oyemba ndende kuna oyemba ndende na disque wana eza makambo lobela te naza da pembeni ya papa ti naza pembeni ya nzambe moto azalaka toujours déjà pembeni ya nzambe azanga eloko te esengo na oyo aza pembeni ya gola e azali lokola nzete pembeni ya ebale o mbula tombola te akoki kokauka te o akozanga eloko te nakozanga eloko te. Est-ce que bando beta suba to susu na ba concert ba ndeto ndomo na oke ba concert ba mususu oh loko zongi sikoyo yebisanga soki ndeti singila yo beta concert na Kishasa na kokota te to maître Gims ne na lingaka pe banzembo ya maître Gims tonde mikono osepela na nzembo ya innocent ya mabeta. OK, merci. Soki na attendre kokende kotala concert. Merci beaucoup Shikito ba retenir nini. Ouais mingi ka bozela album ba surprise eze bele mingi ya koloba na minute ezate na bokoloba manga mususu grand prêtre ye moko akoloba yango Jésus de Nias nzambe ya bayembi papa ya Shikito. Ouais tozowela kiti ovanda na bapaya te j'ai nango kitoko quoi onyo ozobe oboka libanga obokela na Shikito kozonga suba polémique yo mutu fo soigner sur na terrain la mutu ya polémique te nga na zande ozambala l'aise baninga na yo ya ba mise ba otiko sauter ba bon retour na orchestre tout ça là bango ba omona pe ba image www.poto ozomwa nzembo wana toyebi soki yango ebeti mpe Shikito azonga na maboko papa ne même nga moti sikoyo na comprendre te nzembo wana donc ayembi alobi ke na mwana kokendaki suka fa azonga na maboko papa ne. Est-ce que boyambi pe na motema bofunga mape cœur ouvert c'est un frère nga kuna na ba souvenir ebele parce que nga tona ya mouvement muto sunganga lokola Shikito na okanga ba cœur po orchestre na ba string na ngotambola non aidanga na ba cœur ya koto fo poser boya koto maloba baloba boye pona mutu aidanga trop et départ na e salanga passe na lela et puis kozonga na e salinga plaisir ayebaka ndelo ko azolinga sala c'est tout. www.poto toza bongo pe na artiste musicien wa évoluer ka pe bongo na orchestre ya Ferregola obatu pe boyeba ka pe papa Wemba il s'agit de échapper. Quant à moi je tiens à remercier tout le monde dans le monde tout le temps ba solo bayambi Shikito ndenge nini ni malgré za ginda kuna mbote échappé ouais mbote dans l'histoire Shikito ka l'histoire Shikito azongi ndaku na ye na ebite bozole ngonde ni pe boyambi ndenge nini ezaka mona nela na palaki olukatanga esimbi te skolinga kende place akende place moba malmené te c'est mia zonga place na ye place amoni ke se sentir à l'aise eza awa pour bandela awa mamuté salamela nde awa ouais ngana ngoza contre Shikito te ngana otalaka kwa na ngai bani a concentré mo bobé retour à Shikito kitoko ça peut bien peu que non Shikito pe ndeti bazo benga partout dans le monde bazana besoin ba pe Shikito pe champion te nga sikone na rabo nga za lokwa ka mbolo biso pe tozaka pe commander to na bâton liboso za lokwa Jésus de Nias le padre moto a pisona vina ngai koma kitoko tie koma boye bato to ba envia nga na nzela so na leke chaper wana boye asala ba emote ana ba CG ba Vasco Mabiala ba CG Blaise Polo zo comprendre ba trésor congolo bato tout bazali donc bango nem bazwaka décision après décision ko ele biso nzembo ezelo te mais ngala olinga pe que notre CG Blaise Polo et osala pe bien vraiment Shikito azonga ndako na mais apparemment ndire na lisone zobeta ma Shikito ndi aza automatisé ndi moralement za makimete te kozonga ezaka bongo en plus bo comprendre pe age na Shikito aza mwa muke nga parfois na za plus âgé que Shikito mais la musique mwa muke azarate mukolo azarate toza ba collègue avec le temps on rétablit ga ozonga la mahamne ndé ezala po asala ba vocal ebele yoyebi donc place neza na onga www.poto baba master na ba collègue non question wana on ira assurance tunezaka na Ferregola kaka na ba musicien te oh mais père nanga il faut na lingi mingi faut na adorer Jésus de Nias nzambe ya bayembi pasali ya minene puis azo sala minene. Merci beaucoup balandi émission ta lelo na bike boza partout bota la biso un grand merci na mo boss la mine Dovo Mosakoli motema ya Kenzo azolanda et puis na Richard Lofombo azolanda ngai makambo eza kitoko quoi.
Makameza kitoko na le boss la mine Ndovo Mosakoli mobali ya Flozi la belle de belle pourquoi pas na mère Mila Bella Dinganga c'est-à-dire que ndenge zara toujours Mima Wetu Freddy Mayemba un grand merci na Willy Mouché Nico Damboka merci beaucoup na Chinois Noir na Baetou et pourquoi pas na Neville Mputu c'est-à-dire que monteur na biso na moni Goffé image na moni Neves Pablito Carré VIP tant na mona Neves Pablito Carré VIP na mona maman comme Mamet Kiondo un grand merci na Bainoso bo s'abonner na site notre www.poto. Merci beaucoup. www.poto